Te na bino bakongole bana ya RDC tozali koremercie bino mingi bayebongisana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bozala kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya mobilité mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel1000.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbuti na bino baye bomesana kolanda chaîne na bino ya www.zoomel1000.com bandeko babolingo lelo tokolobela nini lelo tokolobela likambo oyo etali intégration kati na biso ya congolais oyo tovandi awa na poto na mboka ya bapaya lelo soki tolobi tokolobela intégration tokolobela yango mpona nini tokolobela yango po ete toye komona ete mingi na biso bacongolais oyo toya poto awa mingi bayebaka ntina ya intégration te mingi mpona bango bakanisaka ete soki okomi kaka na mboka ya bato esili ovandi mpe okei osali bademande na yo ya makambo azili esili osukili kaka wana te ndeko bandeko ezalaka na baprocédure ebele oyo ke esengeli ifo olanda po ete ondimi kovanda na mboka ya bato wana ifo osintegre na makambo mwa mingi osukeli kaka teke obwaki ngunda na yo apres ozali kozela mokanda soki bapesi mokanda mpo na yo esili akokomi koluka mosala na yo te ozali na baprocédure ebele ya kolanda ndeko ifo okota na systeme ya intégration ya mboka oyo ovandi ifo koyeba eloko nini bato ya mboka na balingaka mibeko ya mboka na bango politiki ya mboka na bango bamakambo ebele esengeli na yo ifo olanda ezali kaka te soki okomi na poto yo mibengi mitiliste mais bamakambo ebele ezali koéchappe yo yango na omoni ke bakongole mingi tovandi awa na poto bamakambo ebele ezali koéchappe biso mpo tolingi kosintegre te intégration epai ya congolais ayebaka na yango kutu te epuis na bato oyo mpe bazali kobenga baopposant congolais bango mpe bayebaka kolakisa bacongolais bavandi na poto ntina ya intégration te bango balingi kaka kolakisa bango bamakambo ya parti politique na bango basuki kaka wana mais mpona kokotisa bango mpe na mozindo na ndenge ya kolakisa bango intégration na bamoko bango bavandi rien mpona nini bango mpe politique na bango ezali kotika peuple congolais na kati ya ubi po ete bango bayebaka koprofite malamu ndenge ezalaki kala na congo mobutu azali kolinga kodirige po ete ya réunion malamu sikoyo mpe awa na moni ete balider to baopposant congolais mingi baza na libanda ya mboka surtout na europe baza na système moko ya kotika peuple congolais na ignorance po ete bango bayeba korenie parce que bayebi ete soki peuple congolais acomprendre bamakambo ebele ayebi kota ye moko na babureau mpona kokende kozwa bainformation bango bakozala lisusu na lupe eba te yango wana batikaka bango toujours na ignorance po ete bayebi lelo soki bayebisi bango likambo boye bango nyonso bakondima mpe bakobeta maboko yango wana tozali koyebisa na peuple congolais il faut bosala makasi mpona kosintegre intégration ezalaka na bamboko bino bozwami bokende kotuna bozwa barenseignement boyeba ndenge nini bokoki kosintegre na bamboko oyo bozwami ezali mawa okomona mutu mosusu na poto surtout na bandeko basi mingi un jour nakendeki na belgique na bruxelles na kati na balabala esika baminene baza kotambola ezalaki vers 7h du matin calme na balabala oyo nazalaki mais eloko na kamwe mwana mwasi moko azalaki na mwa liboso epuis na ndeko mwasi mosusu azalaki na mwa liboso kuna bazalaki kokende oyo mosusu abimi zona nde bazalaki bacongolaise mosusu wana sans koyebaka ezali 7h du matin kimia ezali nanu bato bazali nanu na ta oyo baza na repo mpe bamisusu bake misala bamisusu bazali nanu na bambetu aza koganga na balabala vraiment mawa aza koganga yaki mbemi oyebi keke eloko alingi na ye koya te azoganga mpenza makasi bandeko kokamwa ngai moko esalinga soni nalobi me omoni soki balakisaki mwana mwasi oyo bakotisaki na kati ya intégration balakisaki ye moko bamakambo ebele me ntango mosusu alingaka yeba ete na moment oyo ezali ntango bato oyo misusu bazala na mbetu mpe ezali ntango ya kimia ntango naza koganga boye naza koderange bakongolais ebele ignorance bazali na yango ya makasi ignorance okomona congolais mosusu aza na quartier résidentiel awa kaka na poto mais okomona zona peti yo osaka nanga oyebi teke ngai nazango na poto bandeko vraiment bacongolais en tout cas il faut changer comportement ntango biso na bino moko oza koganga nano awa ke bolingi changement na congo mais bobandela mpe changement na bino awa yango nazomona bacongolais mingi baide na bango baza na baide mingi te mingi baide na bango esuki parce que soki bacongolais bazalaki na baide mpenza ndenge lelo congo na biso mboka eza kobonga boye bacongolais tolingaki tosimbana mpenza soki toloba ndenge mboka eza kobonga boye biso na diaspora soki tosala nini totelema le tobanda misala upie tobanda soki kotia maboko mpe na bakonzi oyo bazali na congo mais biso eloko te 0-0 mpenza 0-0 congolais aboyaka na liboso ya caméra azo kolakisa bato ya bilamba kopanda lo nasombaki yango 3 000 €, oyo likolo nasombaki yango 5 000 €, mais
ezali babiloko ya yo moko nde ya nzoto okoya na télévision mpo olakisa yango bato ya mosala nini obandi kopesa na bapri et puis mpo omona ke congolais il faut koenseigner congolais bamakambo ebele congolais ezali mawa surtout na kinshasa yango tozoloba ke le rais Joseph Kabila aza na mosala ya mingi mpo na bacongolais mpe bakonzi ya congo baza na mosala mingi mpo na bacongolais toza koapprendre bino a partir lelo parce que bino oza kozwa yango lokola griffe mais ezali griffe te eza ignorance mpe boyebaka ke bamindele baétranger basekaka bino soki boyebaka te okomona moto bazali kobenga o non soki star o musicien congolais ezala ata bapeuple congolais soki osombi elamba na oyo ya sika eza na ntina te ya kozwa étiquette oyo ezalaka na elamba wana olata yango otika yango na elamba te ezali ignorance il faut kolongola étiquette na yo parce que kokanisa teke soki otika étiquette nde eza kolakisaki opesi influence mo bato oui bato bayebi kosombi elamba na yo mais batikaka étiquette wana nde ezali ignorance babikolo ebele basekaka bino soki boyebi te congolais ayebi susu kosala griffe na makambo akoki kosala griffe te akoki kosala griffe na bamakambo mosusu ozomona mpenzaki ignorance yango bacongolais bazali na makambo ya koapprendre mingi par exemple na congo il faut bato ebele baapprendre lisusu mingi mpo 32 ans esali mpenza mobulu na kati ya mboka batieli bino passage pour le téton na banzela mais bachauffeur baza koya bazoyeba teke ntango oza koya oyebi na liboso na déjà signal ya passage pour le piéton ezali wana il faut kosala nini il faut kobanda kodiminuer déjà vitesse na yo parce que oyebi te moto akokoya kokota brusquement na mpo bamisusu balaka wana batalaka te ayebi teke priorité eza sécurité te mais akoyaka na lokola bayebisi eke non passage pour piéton ezali awale bala moko ozo komona yango wana toza kosenga bacongolais toza na mosala mingi epuis biso mpe bato toza na badiaspora toza libanda ya mboka toza mpe na mosala mingi mpo toza mpe na bato oyo il faut to édike awa na poto ebele éducation eza ya kokola malgré bavandi na poto il faut to édike bango mingi soki olingi oyebaka buso bacongolais kende na matonge ou bien na banganda esa ya banganda ya bacongolais okomona bamasolo babetaka wana nde okomona mpenzaki bacongolais mpenza baza bazoba masolo ezanga tina na masolo ya lokuta yango tozali kosenga pepe congolais intégration ezali nécessaire mpo na yo na mboka ovandi te congolais azali 20 ans na France mais oyebi meme place centre culturel eza te eza likambo kokamwa meme bamusée ya pamba congolais ayebi te meme esika basala baexposition ya minene mpona kokende mpona kotalisa na pepe congo mpona kotalisa na mokili bamusée ya minene oyo toyebi te omonaka na batelevizio oyo ezali na France mais peuple congolais ayebi na ye te peuple congolais ayebi kaka kokende na château rouge kokota na nganda komela esui mpo kotoki azongi mais o peuple congolais akende mpenza zela o programme aloba te bon nani baprogramme moko oyo ezali kosala kolobela makambo ya culture na France lelo bakosala nini lelo makambo nini koleka peuple congolais ayebi te ezali mawa alors que mboka lokola France ezali na bahistoire ya minene oyo bino bokoki koapprendre kelo bino mpe bozongi na mboka kongo bokoki kopesama bateya bokoki kolakisa na bato bayebi te mais ovandi na poto 20 à 30 ans oyebi na yo eloko te ezali mawa peuple congolais ezali mawa lelo bapeuple congolais mingi na France bakomaka kosala bamisaya okomona kokombolaka banzela kosala bamisaya moko ezalaki na mpona nini balingi koapprendre te parce que na France wana mpe ezali na bisika oyo bino bokokende koapprendre lisusu mingi kosala baformation na bino mpo bozwa misala ya malonga mais peuple congolais mpona ye mosala ekoma kaka surtout na bana basi mosala na bango bayebi kaka ya kokende bafemme de chambre kosala kaka konettoya kaka bahotel wana nde bayebi epuis bamibali kokende kaka kosala mosala ya kimaçonnerie alors que bazali bato oke soki baza bato ya maye bongo kokende kosala baformation ya bien mpo bozwa mpe misala ya malonga ezali mawa mpo wana nyonso tu mpe meme bapoliticien na bino oyo balider na bino to baopposant congolais bazali na France balingi kolakisa bino nzela ya solo te balingi kotika bino kaka na ignorance mpo bozala kaka bongo mpo ntango bawanda boye bayebisa bino ke likambo bo ezali bokolobaka kaka oui alors que bazali mpe bato moko basuki kaka teke na ndenge oyo bazali bapoliticien basuki bazali bato moko mpe il faut balakisa bino ndenge nini banzela bokolanda bisika nini bokokokota mpona koapprendre lisusu mingi